Avant que je puisse parler au grand Chikapaka, le que j'ai déjà eu à parler, je vais vous informer de quelque chose. Il y a un musicien de RDC là, qui m'a dessus. JB Piana. Passons le message à JB Piana. JB Piana. JB Piana. Je dis bien JB Piana. Tu m'as vraiment dessus, JB Piana. Je n'imaginais pas aussi que tu étais aussi chaud dans son plan. Tu as chanté une chanson pour Sassou. Sassou Mix. Ils ont la vie difficile à Badari. Toi, tu as chanté une chanson pour Sassou. Tu as chanté une chanson pour Sassou. Toi, JB Piana. Papa chéri. Je ne savais pas que tu étais aussi idiot à ce point. Parce que le message. Je t'apprécie bien. S'il vous plaît. Mais j'ai été dessus. Tu as chanté pour un dictateur qui nous pourrit la vie, qui nous rend la vie difficile. Toi, je Et le plus grave encore, dossier na ye ya mokili mawate bande konanga ekoti. Tu as chanté une chanson pour Sassou. Dossier ya munene o ekoti na kombo ya JB Piana. Bandeko. Toyebi biso nyonso ke non JB Piana aza bongo musicien ya pays qui est le Congo de la République plutôt démocratique du Congo. JB Piana. Nalobi bien la République démocratique du Congo pays na biso. Ya biso ba Congolais. À cause de l'argent. Pas de dignité, pas de d'honneur. Azala musicien na biso. Mais musicien na biso oya yembaka na ye bien. Oya sepelisaka bato ebele surtout ba o balinga musique ya mokili. Babiso oyo tolingaka musique ya nzambe makasi bien comme baza bastar ya mboka na biso toyaka la bango ce qui est normal. La famille lelo toya kolala kolamuka kaka boye toya komona JB Piana aye kofingama makasi. Bafingi JB Piana na ndenge moko ya kosakana te. Na yoki nzoto malili. Boye bitango na betaka déjà lisolo ke na yoki nzoto malili. Oui, bien sûr, na yoki nzoto malili na mafinga bafingi JB Piana. JB Piana za musicien. Likolo nango JB Piana za na star ya mboka. Soki tokobeta pe lisolo, JB Piana za mutu oyo asepelisaka na ye batu. JB Piana aza na ye ja ya ba musicien oyo soki mwa kopi ya malamu emonani kane ba musicien nyonso bakendaka ye pa kokende amoni ke no batieli ye mbongo na mesa bapropose ke no abetela biso nzembo kingani akobeta na ye eza mosala. Mais c'est Nguesson Maurice qui était en avant. Siko soki mutu asali bongo mabe nini asali. Tout de suite Sassou, c'était trop direct. Toti kolanda biso nyonso na Congo Brazza bazalaki na ba élection. Donc la couverture c'était élection et outi ko salema. On ne parlait qu'à Mida. Président na bango qui est le président Denis Sassou Nguesso. Azalaki na pouvoir pendant 4 mandats Alors ko sala ke na mars. Ayaki lisusu ko postuler pour na 5e mandat na ye. Tango baye kranenge zalaka batango ba campagne. Allez, baye ko proposer JB Piana que non est-ce que okoki ko yembela président. Na nzembo na yo wana eke dosala ba campagne. Bongo yango wana. JB Piana pe eza business eza musala, c'est qui est normal. Kandenge nga nazobeta masolo awa. Boye la nga ke non mama étoiline awa eza boye awa eza boye. Na roboya te. JB Piana pe eza musala. Mutu nyonso aliaka na musala na ye. JB Piana yo kozwa mbongo. Likolo nango avandisi makanisi na ye bisika moko. Akomi kokompose nzembo nini na kobenga na koyemba bikoko na kotombola na eve lisusu conscience ya bato bakontinue kovote Denis Sassou Nguesso. C'est quoi la vraie raison que caméra critique ça? JB Piana yembi abimisi na nzembo na ye après ba réflexion ya makasi. Après ba inspiration ya makasi ye kobimisa nzembo. Zembo na ye wana na Congo Brazza ezalaki somo surtout bato oyo balingaka JB Piana. Bato ebele basepela balobi bapesa président Denis Sassou Nguesso chance. Eye kosala ke ba élection esalemaka te eye kosalema ba résultat ebimaka te eye kobima nani mutu ayaki kozwa kibokonzi président Sassou Nguesso ayaki kozwa kibokonzi soki na 92%. 92%, je dis bien 92% la famille. Tango aye kozwa kibokonzi toye komona batu oyo bazosepela président Denis Sassou Nguesso azala lisusu président te
bakomi sikoyo kobanda kofinga Jibe Mpiana balobi Jibe Mpiana za mutu mabe Jibe Mpiana za très pourquoi comment ça fait-il que bango na pays na bango bazo souffrir c'est des rivales hein c'est des rivales bango na pays na bango balinga sous président wana te mais Jibe Mpiana mipesi monopole wana ya kokende koyembela président pour que batu mosusu ba voter la famille vous pensez que pour que batu ba voter président ba votaka ye na nzembo soki président azosala makambo ya malamu c'est tout à fait normal bato bakoya kovote ye soki président azosala makambo ya malonga te bato bakoya kovotaka ye te botika kofinga Jibe Mpiana bandeko na biso ya babrazzavilleois tolingaka bino makasi boza bandeko na biso ya bakongolais s'il vous plaît maintenant oyo etali ke non bobanda kofinga lelo Jibe Mpiana en tout cas esalemaka te s'il vous plaît Jibe Mpiana azosala mosala soki boza na bino na besoin kofinga kade bomesana bosalela président na bino bachantage bokontinue kosalela président na bino bachantage mais bolongola Jibe Mpiana parce que ye mabe oyo asali eza te eza propre eza mosala ka ndenge babino bosala na bareseau sociaux eza na bato ebele na réseau sociaux oyo komona mutu kingandi akuti ye mbongo alobi kende ofingelanga mutu kingandi boyaka kofinga na kokosela bato makambo Jibe Mpiana pe musala ye na kati ya musala na ye aboya po bino boza banani tu as chanté une chanson pour Sassou kopi ya malamu penza ye Jibe Mpiana aboya baboyaka soki bakamarade ka ndenge tomona biso nyonso na mariage ya Vital Kamerhe na madame Amida Shatir Vital Kamerhe a proposa Werason ayemba na mariage na ye mais Werason aboya pourquoi parce que Werason na Jibe Mpiana bazalaka bakamarade ata soki lelo oyo courant ezolekaka te mais baza bakamarade yango bomona Werason aboya lobi wana na kosala ngo te mais soki Werason na Jibe Mpiana bazali bakamarade te mais Werason alingaki akende oyemba eza propre eza mbongo mutu nyonso asalaka mosala mpona mbongo eza na mutu moko te oyo bokoya kobetela biso lisolo awa keno asalaka mosala ya punda asalaka mosala ya ofele eza lokuta botika Jibe Mpiana aza libre ya kokende koyemba bisika nyonso oyo bakobengisa ye aza mpenza libre a moins ke soki ye moko amoni keno kote oyo babengi nga nalingi na décevoir camarade na nga te nalingi na décevoir moko na nga te oui wana koboya mais soki eza ke non mpona kodecevoir mutu te ya ye nini na kati baye kopropose ye mbongo batieli ye mbongo na mesa ye aboya aloba te ke non oyo nga na kosala te bozozwa même monopole koya kofinga Jibe Mpiana bandeko na biso s'il vous plaît s'il vous plaît bomoni ndenge bino bozonyokama na bamboka na bino biso mpe toza na baproblème badossier na kongo na biso toza na badossier mais badossier wana tokotikala kobanda koya kotia yango na motu ya bato te keno yo nde osalaki parceke soki yo osalaki te oyo nyonso elingaki ekoma te te toza na biso mpe na badossier na biso combien ya bakongolais d'ailleurs bino na pays na bino estce bitumba ezalaka bato bakufaka neti bandeko na biso na Goma kuna bazokufaka matin midi soir biso kutu toza na badossier ya kosakana te biso kusu toza na badossier kosakana te mais toyanga koblame bato te soki lelo oyo président Denis Sassou Nguesso bapesi ye 5e mandat c'est parce que kaka bino babrazzavilleois bovotaki ye eza mpo na nzembo ya Jibe Mpiana te eza mpo na nzembo ya Jibe Mpiana te po soki ezalaki nzembo ya Jibe Mpiana mais na bapays nyonso babalingaki babanda obengisa Jibe Mpiana akende koyemba mpo babanda kovote baprésident s'il vous plaît respect na bastar ya mboka na biso eza na bamakambo mosusu oyo tokondima me na bamakambo mosusu tokotikala kondima te s'il vous plaît kotika bajibe Mpiana bavanda kimia bazosala mosala kopeye na mosala na bango c'est tout à fait normal basimba kopo wana na maboko mibale baya kopropose yo na mesa soki $20,000 okoboya okotikala koboya te bozolinga président na bino te ya biso na kati te biso mpe toza na badossier na gouvernement na biso mpe toza na bamakambo oyo makila ezotangaka ezopanzanaka matin midi soir na Goma ti tolalaka bapongi mitema na biso eswaka
mitema na biso esalaka pasi. Mais alors boya na oya bino teke non ya bino nde eleki ya bato nyonso non botika kofinga jibe piana mais plutôt bofinga gouvernement na bino jibe piana salaka mosala na ye c'est fini jibe piana sala mosala na ye c'est fini bafuta ye mbongo azwi ta ya inspiration et après avandi na ye après koyemba tikala kokende na baveni teke non abalobelela bato babote président Denise Sassou atikala kosala ngo bongo te ayembaki kaka banzembo gouvernement na bino moko bato oyo babanda osalela président na bino campagne bango moko nde babandaki kotambola na banzembo wana mpona kokolamusaka bato koeveye ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh Biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh Biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom Biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh Biashara Tokos Gersh Biashara c'est la qualité Gersh Biashara bisika masolo ya kitoko
Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh, biashara. Aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili, kande to beta kalisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi, benga gersh, biashara. Bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, me muke kaka nde batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo, yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo, yo moko oyoki, yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos, Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Jibe piana papa chéri. Ba o nyonso balingaka jibe piana, ba o nyonso basepelaka na papa chéri, s'il vous plaît. Boya nanu kokomila biso ba kombo o bolingaka penza ko bengela papa chéri. O ba kombo nyonso bolingelaka ko benga jibe piana. Po dossier na ye ya pasi pe mawa ekoti. Dossier na ye ya mokili mawate bandeko nanga ekoti. Eza na dossier ya munene o ekoti na kombo ya Jibe Mpiana. Bandeko, toyebi biso nyonso ke non Jibe Mpiana aza bongo musicien ya pays na biso, qui est le Congo de la République plutôt démocratique du Congo. Nalobi bien la République démocratique du Congo, pays na biso, ya biso ba Congolais. Azalaka musicien na biso. Musicien na biso oya yembaka na ye bien. Oya sepelisaka bato ebele, surtout ba o balinga musique ya mokili. Ba biso oyo tolinga musique ya nzambe makasi, mais comme baza ba star mboka na biso toyaka toujours kolobela bango ce qui est normal. La famille, lelo toya kolala kolamukaka aboye, toya komona Jibe Mpiana aye kofinga mamakasi. Ba fingi Jibe Mpiana na ndenge moko ya kosakana te. Nayoki nzoto malili. Boyebi tango na betaka deja lisolo ke nayoki nzoto malili. Oui, bien sûr, nayoki nzoto malili na mafinga ba fingi Jibe Mpiana. Jibe Mpiana za musicien. Likolo nango Jibe Mpiana za na star ya mboka. Soki tokobeta pe lisolo, Jibe Mpiana aza mutu oyo asepelisaka na ye batu. Jibe Mpiana aza na ye genre ya ba musicien oyo soki mwa kopi ya malamu emonani, kande ba musicien nyonso bakendaka ye pa kokende. Amoni ke no batieli ye mbongo na mesa. Ba propose ke no betela biso nzembo kingandi, akobeta na ye za musala. Siko soki mutu asali bongo, mabe nini asali? Touti kolanda biso nyonso na Congo Brazza bazalaki na ba élection. Ba élection euti ko salema. Président na bangu qui est le président Denis Sassou Nguesso. Azalaki na pouvoir pendant 4 mandats. Alors eko salake na mars ayaki lisusu ko postuler pour na 5e mandat na ye. Tango ba ye krandenge zalaka batango ba campagne allez ba ye ko proposer Jibe Mpiana que non, est-ce que okoki ko yembela président na nzembo na yo wana ekendo sala ba campagne mbongo yango wana. Jibe Mpiana pe eza business, eza musala, ce qui est normal. Kandenge nga nazo beta masolo awa boye langa ke non mama Etoiline awa eza boye awa eza boye na roboya te. Jibe Mpiana pe eza musala, mutu nyonso aliaka na musala na ye.
jibe mpana ye kozwa mbongo likolo nango avandisi makanisi na ye bisika moko akomi kokompose nzembo nini na kobenga na koyemba plutôt mpo na kotombola na eveye lisusu conscience ya bato bakontinue kovote Denise Sassou Nguesso. Jibe mpia na yembi abimisi na ye nzembo na ye après ba réflexion ya makasi après ba inspiration ya makasi ye kobimisa nzembo na ye wana na Congo Brazza ezalaki somo surtout bato o balingaka jibe mpiana bato ebele basepela balobi bapesa président Denise Sassou Nguesso chance eye kosala ke ba élection esalemaka te eye kosalema ba résultat ebimaka te eye kobima nani moto ayaki kozwa kibokonzi président Sassou Nguesso ayaki kozwa kibokonzi soki na 92%, 92%, je dis bien 92% la famille. Tango ye kozwa kibokonzi toye komona batu oyo bazosepela président Denise Sassou Nguesso azala lisusu présidente bakomi sikoyo kobanda kofinga jibe mpiana balobi jibe mpiana za mutu mabe jibe mpiana za très pourquoi comment ça fait-il que bango na pays na bango bazo souffrir bango na pays na bango balingaki lisusu président wana te mais jibe mpiana mipesi monopole wana ya kokende koyembela président pour que batu mosusu ba voter ye. La famille, vous pensez que pour que batu ba voter président ba votaka ye na nzembo soki président azo sala makambo ya malamu c'est tout à fait normal batu bakoya ko voter ye. Soki président azo sala makambo ya malonga te batu bakoya ko votaka ye te. Botika kofinga jibe mpiana bandeko na biso ba Brazzavillois tolingaka bino makasi boza bandeko na biso ya ba Congolais s'il vous plaît mena o etali ke non bo banda kofinga lelo jibe mpiana en tout cas esalemaka te s'il vous plaît jibe mpiana zo sala musala soki boza na bino na besoin kofinga kade bomesana bo salela président na bino ba chantage bo continue ko salela président na bino ba chantage mais bo longola jibe mpiana parce que ye mabe o ya sali ezate eza cop eza musala kandenge babino bo sala na ba réseaux sociaux eza na bato ebele na réseaux sociaux oyo komona mutu kingandi afuti ye mbongo alobi kendo fingelanga mutu kingandi boyaka kofinga na kokosela bato makambo jibe mpiana pe musala ye na kati ya musala na ye aboya po bino boza banani kopi ya malamu penza eye ye jibe mpiana aboya baboya kasoki ba camarade kandenge tomona biso nyonso na mariage ya Vital Kamerhe na madame Amida Shatir. Vital Kamerhe a proposa Werason ayemba na mariage na ye. Mais Werason a boya. Pourquoi? Parce que Werason a jibe pia na bazalaka ba camarade. Ata soki lelo oyo courant ezo le kakate. Mais baza ba camarade. Yango bomona Werason a boya lobi wana na kosala ngote. Mais soki Werason a jibe pia na bazalaki ba camarade te. Mais Werason alingaki kendo yemba eza kope eza mbongo mutu nyonso asala kamusala pona mbongo eza na mutu moko te oboko ya ko betela biso lisolo awa keno asala kamusala ya punda asala kamusala ya ofele eza lokuta botika jibe mpiana aza libre ya okende koyemba bisika nyonso obako bengisa ye aza penza libre a moins que soki ye moko amoni keno kote obabengi nga nalingi na décevoir camarade nanga te nalingi na décevoir ndeko nanga te oui wana koboya mais soki ezake non kuna ko décevoir mutu te ya ye nini na kati baye ko proposer ye mbongo batieli ye mbongo na mesa ye aboya aloba te ke non o nga na kosala te bozozwa même monopole koya kofinga jibe mpiana bandeko na biso s'il vous plaît bomoni ndenge bino bozo nyoko na mboka na bino biso pe tozana ba problème ba dossier na Congo na biso tozana ba dossier mais ba dossier wana tokotikala ko banda koya kotia ngo na mutu abatu te ke no yondo sala ki parce que soki yo sala ki te o nyonso lingaki koma tete tozana biso pe na ba dossier na biso combien ya ba Congolais d'ailleurs bino na pays na bino est-ce que bitumbe zalaka batu bakufaka neti bandeko na biso na Goma kuna bazo kufaka matin midi soir biso kutu tozana ba dossier ko sakana te biso kusu tozana ba dossier ko sakana te mais toyaka ko blâmer batu te soki lelo oyo président Denis Sassou Nguesso ba pesi 5 mandat
c'est parce que kaka bino ba Brazzaville bo votaki ye. Eza pona nzembo ya Jibe Mpiana te. Eza pona nzembo ya Jibe Mpiana te. Po soki ezalaki nzembo ya Jibe Mpiana. Mais na ba pays nyonso ba balinga ba bando bengisa Jibe Mpiana akende koyemba. Po ba banda ko voter ba président. Hein? S'il vous plaît, respect na ba star mboka na biso. Eza na ba makambo mosusu o to kondima, mais na ba makambo mosusu to kotikala kondima te, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Botika ba Jibe Mpiana ba vanda kimia. Bazo sala musala, ko payer na musala na bango, c'est tout à fait normal. Ba simba ko pona na maboko mibale. Ba ya ko proposer yo na mesa soki $20,000 okoboya. Okoboya, okotikala koboya ten. Bozo linga président na bino te, ya biso na kati te. Biso pe toza na ba dossier na gouvernement na biso. Biso pe toza na ba makambu. Oyo makila ezo tanga kezo panzana kama te midi soir na Goma. Tito lala kaba pongi. Mitema na biso eswaka. Mitema na biso esala kapasi. Alors boya na oya bino teke non, ya bino nde eleki ya batu nyonso non. Botika kofinga Jibe Mpiana. Mais plutôt, bofinga gouvernement na bino. Jibe Mpiana salaka musala na ye c'est fini. Jibe Mpiana sala musala na ye c'est fini. Bafuta ye mbongo, azuita ya inspiration, et après, avandi na ye. Après koyemba tikala kokende na ba venite ke non abandobele la batu ba voter président Denise Sassou. Atikala ko sala ngo bongo te. Ayemba kikaka banzembo gouvernement na bino moko batu o babando sale la président na bino campagne. Bango moko ne babandaki kotambola na banzembo wana. Pona la musaka batu ko éveiller. Yasika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande to beta kalisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité hein kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omatina mutuka oyo yo moko osepeli soki omatina mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi hein numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko